soya mokili nalala Yesu masia Ogazai sekaro moinanga Elika abaya malika fane Ayelila Nanga yo zali fabinanga yo Yesu masia You messed up with your game. Bonjour. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonjour. La famille maman Sylvie Mode, abonné dans la nyonso. Puis abonné te balandaka Sylvie Mode TV officiel. Bonjour, nabino bonsoir. Lelo eza bande la semaine. Na pesi bino mbote bino nyonso dans le monde entier. Partout émission oyo écoute bino ba mbote ba bisu na bino ebele. Et là, maman Sylvie Mode na osenga na bino vraiment ba abonné. Bo s'abonner à la chaîne, bo tala ba émission na ngai. Il y a des fois na laksaka kotonga, il y a des fois na laksaka, ko na pesa na munda vélo. OK. Na simepeli ok na pesa moto na otambola na ba park kaka za pembeni ka bandako na moni pe na lemi ndako na bimana na tamwa moke ya popo ya mama lilo ekangana na nzoto sala rapé bien na masque ba tena masque de pona sala na bisité kuma ka ba la vache ka la ba masque moi etena ba corona o nzambe moke bo sabona ka vraiment na posa ba abonné na bino. Vous partagez la émission, na lambaka, na tongaka, na lobelaka pe ya des fois ceux qui moi likamu pe ezali na lobelaka vraiment na lingi bino mingi lelo surtout nazo sola na bandeko na propos ya la Chine ya Karine Mokonzi bandeko na la famille vraiment eloko kanga maman Sylvie Mode qui m'a donné moi mon bandi mais tout tambola na parc les lopé to mona bandoki à parc il y a 16h à 17h oyo restaurant kaka ça la peut sauter il y a tozo lobela moi elo moka toza na bolingo surtout na bato nyonso ba lobela kala baron bato nyonso o ba lobela ka ba bolamu na ye na lobela na bato o ba lobela ka bolamu na ye na biso nyonso ok le bela bolamu na ye nga Sylvie Mode so na le bela Karine Mokonzi a defana linga mona na mingi pourquoi ba makamu mingi a vivant na vie na ye nga pe na vivango na baninga na bandiko mususu na famille te kota so bata musu famille non famille te na vivango na bandiko na ba camarades baninga mona o la proche. Il y a des fois bon bamususu bakolinga yo bamususu bakolinga yo te bamususu omona bakoselo makambo bamususu ma boliaki bien bozalaki bien allez boza susu bien te donc yango wana penza
tolobelaka yango mingi. Mais loka tosengaka tozalaka na bolingo surtout na biso batolobelaka Karine ndekanga na lobaki biso batolobelaka ye tozalaka na bolingo tondi na molili mais nazama mokebo bato kutu bazela me baomona te tellement molili moyen te si batolobelaka la baron tozalaka na bolingo elonga mama Sylvie mo na ye koloba kaka tozala na bomoko quel que soit problème ou ya Karine Mokonzi ou ya biso ya la Chine ou ya biso batolobelaka Karine toyeba nde na kogera ngo tobimisa yango te liboso ya bato tobimisa yango te liboso ya bato nyonso bayokaka biso ke biso batolobelaka la baron tokomi kototana tokomi donc tokomi penza donc kodiscuter na kati ya réseaux sociaux oyo eza ke bato bayokaka biso balandaka biso donc eza vraiment soni surtout eza vraiment soni mingi vraiment ezosala bien te biso na biso kaka tokomi oteki ngandi omona mpe bandeko mosusu omona mpe baye wana bazosalaka baémission oteki ngandi akrethiaki nga oteki ngandi alobelaki nga na makambo ya boye esala mpasi mingi nga mama Sylvie mo naza te oyo nta mosusu nakoteli bato oyo te oyo nakoteli moto oyo tetete ngai naza na bato nakokotela te telema namoni likambo yango namoni baya makambo yango yango alo telema namoni likambo yango donc yango mpe na olobela yango namoni vraiment donc eleki vraiment ebele kande totalaka baémission okomona etikali lisusu kutu bamakambo kutu ya kolobela bamakambo bayinela Karine teke biso tolobelaka ata mosusu bato bazolola basale bakampagne ya makambo mabe oyo bazofingaka ye oyo balobela makambo na ye ya mabe peut-être totakaka bango mpona nde baoloba mabe tokoka mpe korepondaka bango ou bien tokorepondre bango mpe susu te tosalaka makambo tali Karine Mokonzi sikoyo ya biso ekomi biso na biso ya la Chine vraiment bandeko na ngai totala nano problème oyo vraiment tosala effort tosala makasi totika makambo oyo vraiment la Chine donc ezosala mpenza kitoko mingi te esala bien te vraiment bandeko na ngai tomeka vraiment kotika caractère wana tozala bomoko tozala bomoko vraiment tosala mosala ensemble tosala mosala ensemble papa mi atemo baza wana bamare fashion de Nantes bazali papa matondo mpe bazali babalani bana biso ya Maroc bazali bana biso ya Maroc bazali les amis de Karine Mokonzi bazali Congo na biso news toujours elobelaka bolamu ya Karine la neige boucle na biso bambote elobelaka bolamu ya Karine Congo na biso likolo toujours elobelaka bolamu ya Karine emo mpe namonaka Saratora alobelaka malamu ya Karine emo mpe namonaka Afilora alobelaka makambo malamu ya Karine bamama Anna alobelaka malamu ya Karine mama Belgique 2 bamama donc bamama peut ebele bakombo tellement ebongi bamama nga tozala ini tokangama to bana baya kopesa conseil makasi na makambo etali surtout ya la baronne d'or ya la Chine totika vraiment kototana na ok na velo kasi bomonaki kamera ezoningana botalaka na okumba velo yango nde velo ezosala bongo ezoningana vraiment toyeba mpe na kobatela vraiment toyeba kozala na bomoko toyeba kozala na bomoko totika biloko wana eza malamu ata moke te eya malamu te sikoyo ndeka tozo koswana biso koswana te me kosala mwa bakretch wana mwa bambwakela kingandi sikoyo tozofongola baporte pardon vraiment tozofongola baporte dans le sens que fallait que tolobela kutu bato mosusu sikoyo bato yango tozofongola baporte bango moko sikoyo bakomona mais ndeni biso bato biso moko kaka tosalaka mpona makambo ya Karine sikoyo biso moko mpe ekomi bataki na bataki allez toujours eza kokimisa bato biso moko tozomona période nini oyo tokomi
problème ni tozala mpona la baronne makambo ni koyela ki la baronne ndenge ni pe mwa ndambo moke la Chine eza nano akosilika pardon biso nyonso oyo tozolandaka bato na baprivé kosololaka na bango te totala nano topesa nano chance toyeba nano moyen nano akolashe nano bongo ezalaka te il faut toujours kopesa chance toyeba nano peut-être mbala nsima makambo mabe ekozonga te mpo eza likambo ya mabe mpe asali te eza choix oyo amekaki kosala na bolingo na ye mpo babolingo liboso yo moko bobino moko bomonaki tangi azala na mposa azala na mobali ne pembeni azala na mobali wana mpenza ifo toyeba mwana likambo nini oyo azosala azala na mposa azala na mobali na ye pembeni alinga te ke boyeboye abima mpo kozala aza na jeune donc ifo azala na mobali pembeni akozala kaka ye moko bongo te akokaka te bon amekaki nanu makambo ngo totalaka serie makambo ya senti biso nyonso tomonaka kaki nalobi bon soki olingi pete na kozonga nsima ntango amekaki te taloba mpo nga nayebi nalanda bamakambo wana nyonso ntango kaki nakolobaki bon ok soki boboyi mpe boyo te boyeboye bon nakozonga rien nakozonga mpe nsima ntango mpe aloba bongo azonga nsima tomona biso moko aki komeka susu neti kaka senti ameka koya mpo tomeki kotala makambo ya senti wana o la Chine nyonso etombokaki mabe nga kuna tombokaka na nga te mpo nga soki ezalaki mpo na nga elangi ezala nango mpe soki ezalaki mpo na nga sylve mpo nga natelemelaka na nga moto na makambo bolingo te nga nalinga nde kopesa conseil napesaka chance mpo tomona mpe babolingo mosusu esala bamatata esala bamabe me tomona babolingo wana mpe esimba nango donc soki ezalaki mpo na nga na air wana mpe naliaka na accord donc topesaka bachance nde topesa sikoyo la Chine elobaka mabe te bato nyonso badasuki balobi ye te ok totiki pa Karine mpe atiki senti mpe akenda na ye mpe komaki mpe ya mabe Karine avandi ye moko avandi ye moko aza moto toujours il faut azala kaka toujours na mobali na ye nzambe kaka ndenge kaka azosala wa misala na ye kaka ndenge nzambe mpe atindilaki ye okuta mpe na mobali na ye oyo baza na ye Feli, papa Feli, apesi yo bambote place ozali na la baronne, bambote na bino ebele. Toka na lingi bino mingi. Tozalaka wana, tozalaka kaka bomoko, kosola malamu envers la Chine, kopesa bambote, donc kosolaka bien vraiment. Na RP boso na biso pe bien, bozo pesa biso pe bambote, bozo so na biso moko pe bambote, esalaka pe bien, toujours eza ko compléter bolingo na bino na la Chine. Vraiment tomoni biso nyonso makambo libala pe ezalaki te boye pour epesaki makambo ya contre ta makambo libala makambo libala pe esali mwa contre ta biso nyonso toyebi mpe mabala mosusu ko tomona koto na kati ya salle ezwi problème omona avant mabala neti kaka ye esalamaki na base avant 2 semaines soki 3 semaines yala baronde soki na bosani te bandeko bakoyeba peut-être bakoyeba tomonaki bacontre ta wana esalamaki avant 3 semaines yaka problème. Vraiment tomonaki biso moko nde ba problème na ndenge esalamaki bandeko na ngai eza pasi tomekaki biso moko tozalaki ba totongi babilamba baningi contre temps ezalaki ba problème ka nde ebima na mabala omonaka na libala ta mosusu boyokana te ta mosusu mwa malili malatika mwa triko moko boye mpona azwa mpe mwa mopepe libanda esalanga bien tosola mwa mokie mpo amona mpe alobi papa mi ya te momission asalaki lobi esalaki nga mpasi mingi vraiment esengana nalo ata mwa lilobaka ya mokie na bandeko nyonso balandaka biso la Chine mpe oyo elandaka ngai bantoka boyoka tozala mpenza bon moko balekweyaki mwa batata basemeki banini me baarrangeaki yango Karine moko agéraki libala na ye alobaki bien ke bon ok vraiment bofinga te bofinga mpe bapara te mwana bato atelemaki bakeleke so azalaki na baproblème efali kutu mpe aloba me abatelaki makota kogérer libala na ye moto moko afinga te moto moko aloba mabe te toza na baproblème tomonaki yango mpe te ndenge alobaki wana mpe alobaki ya solo baarrangeaki makambo na bango ti lelo mpe Karine azonga na ndako ya libala topesa bango chance bachine totika kosilika vraiment voilà na ba direct bozo kota susu ebele te bozo partager sur la mission te tosala effort biso oyo tozala ta mosusu na ba 4 bords nyonso kaka mona otiango kaka en ligne mpo toujours bavie ezala wana mpona kosoutenir la baron vraiment tozala bomoko mpo kozongela
makambo na biso tozongela kopartage biloko ya baronde tozongela kolike tolaikaka bavideo na biso topartageaka en tout cas bamakambo nyonso oyo eleki tobosana yango deja si tobandaki deja selikaki si tobandaki deja via sika. Donc Karine conseil na kopesa yo yebaka kosola na la Chine yeba kosola na bato na bango yeba koloba maloba kitoko envers la Chine soki ozosolola avant banda yebaka vraiment koloba eloko nini oko koloba envers la Chine. Karine nano osali yango te me kaka koloba yango yebaka koloba nini okoki koloba na la Chine mpona kokalime bato na yo bao baza na kanda mpo mpe na kobenda bato na yo. Toyebi toujours soki eloko wana ezosimba te bato basilikaka obie eloko wana soki esimbaki te bato basilikaka mais toujours bato ezalaka mwana liloba moko kaka bapesaka ya kitoko oyo ezaki okobenga bato na yo oyo bakozonga. Eloko vraiment nga na ye lelo koloba yango wana nga Sylvie Mode surtout tozala na bamoko totika bamakambo ya bacrèche na bamission wana mpenza totika yango totika vraiment biso na biso soki ya des problème soki ezali nabosana lisusu liboma Karine mokonzi esali napesa bambote place ozali ekinanga bambote ebele soki mpenza likambo ezali toyebaka mpenza biso na biso surtout soki les amis de Karine ozwinga problème ou bien liboma ya Karine azwinga problème ou bien mère fashion likambo soki ezali papa matondo toyebana surtout papa matondo mosusu mpe yo vraiment papa na ngai na ndenge ya mabe te nalingako mingi nazali mpenza fan numéro 1 na yo ti okwelaka baproblème toka liboso wana okwelaka baproblème na chaîne ekangamaka o papa matondo abeli topartage kaka tozokotela yo papa matondo azalaki bamoto ya liboso commentaire na so otali bamission na ebandele wana bakarine oyo akozala pa mapasa wana oyo asalaka bamission wana ya Belgique wana na masi wana oyo abetaka mbanda na kini soki kombo kutu ebosana ngai papa matondo ntango ozosala bapromotion makasi tozali bana ensemble bona nyonso ozopartage babiloko na yo koaime kolike kotya bacommentaire ezalaki maa bien kaka banda kaka yo okoma kocrétie bato okomaka kolobelaka makambo mabe o papa miya o papa FMI o bana Maroc o boy osekondanaka kaka biso na biso banda kaka okoma kaka bamakambo oyo yango mpe badivise ekoti na la Chine ememi badivise tokende kuta makambo uta ya Karine ta ya libala oyo esalaki mwa badivise mwa kanda mwa moke me na majorité na makambo nyonso mabe oyo ebandi papa matondo linga vraiment obongisa place wana papa na ngai poza wana olobela Karine mokonzi wi nayebi pake ozaka pe ya moto ya Karine olobela Karine mokonzi me tika kotakaka bato mpe oyo balobela Karine mokonzi kofingaka bango babétise kofinga makambo nyonso toza so na posa makambo wana te vraiment bomeka na koyokela ngai makambo oyo naoloba mwa conseil oyo napesi tozala bomoko tosala mosala elongo toloba bolamu ya kare biso bato oyo toza wana pembeni toza wana mpona kosoutenir toza wana mpona kopesa conseil toza wana mpona kopesa na conseil mpo lelo nga sevi na kosala erreur ou bien ndenge nalobi boye mso ya des fois bato mosusu bakosepela na bango na oyo nga nalobi te na propos na nga bobenga na privé tozala te lokola bazezo bakosalaka bebiso ya kofingaka ya kolobaka mabe r nyonso ya kofingaka non tozala bongo te ndeko na ngai tozala bomoko toyeba eloko nini oyo tokoki kosala oyo tokoki koloba soki toza na problème oyo ndeko moko azwinga problème abengi ngai na privé alobi ke ok Maman Sylvie, en tout cas, au sein de l'émission, je suis comme ça. Vraiment, je vais expliquer et puis je vais s'excuser. Je vais dire, ok, je vais apprendre un peu sa conseil. Dans la Chine, je vais dire, Karine Mokonzi.
boyo conseil na pesi totika makambo ya kotota na biso na biso. En tout cas soki na yoka pardon bolimbisi soki kaka na yokaki kaka ke nasala geste te naloba te eza mpe lisumu balobi kopesa toli eza nango lisumu te. Peut-être ekozala motu to mibale misato bakoka koyoka conseil nanga oyo mpo totika bamakambo ya mabe, totika kolobela bamakambo ya mabe vraiment ya biso na biso, surtout kotongana kotindelaka baaudio okomonaki ngandi kuna bosololaki mpona zwi vrase atindi kuna mpaki ngandi atraverse yango kuna pokaki ngandi wana ayoka asala mabe. Vraiment eza mabe makasi, totika makambo. Si y a un problème osepe nango te obengi ngandi wana kete mama Sylvie nga nasepelaki na nga te ndenge olobaki boye na privé pardon malili esala bien so olobi na privé ndeko wana mpe akoyoka yo bazoso bakoyoka yango te. Sikoyo biso tokomi komemanaka bamakambo na biso kaka vis-à-vis kaka boye, vis-à-vis kaka komemana kaka bamakambo komemana kaka boye vis-à-vis. Vraiment la Chine balobi le nyonso ala baron otika biloko tosala quelque chose vraiment. Voilà, nous porte conseil donc vraiment totika makambo wana tosala mosala malamu nde tosala ndenge kofongola deuxième chaîne ya Karine Mokonzi bafongoli yango tosabone kuna biso nyonso tosabonaki nga kuna sabone soki na kati ya biloko nanga tosabone kuna biso nyonso mpo soki asali mwa nzembo ezalaka na place moko nzembo na ye ekotaka kuna. Bosabone vraiment bandeko nyonso oyo bazopartage balien wana bandeko oyo ezokomela bango en tout cas boleka te bosabone esala bien basabonaka kaka mpo yango nde makambo. Vraiment bandeko na ngai nga naye kaka koloba likambo ya réconciliation vraiment tozala bomoko bandeko na ngai. na tout tosolola bandeko na nga tozala bomoko mpe totika bamakambo ya kototana oyo bamakambo ya mabe oyo totika yango tosalaka baninga bacreche bakosala baninga bamission bemission mone kompe balobela bamutu pesa oyo asutenaka bayela baron bakomi kolobela omona bayaki ngandi ye wana omona balobela ye vraiment eza kitoko mingi te totika caractère wana tosalaka mosala ndenge ezalaka so nga na ye nga na yaka nanga kosala mpenza baémission ya Karine te nga na yaka seno événement ya Karine na yaka so Karine peut-être osala album nazopesa mwa banini na ngai mwa bacommentaire na nga nazalaka mpona kopesa commentaire na réconciliation naza mpenza conseiller ya Karine donc naza wana mpona kopesa Karine conseil naza mpona kopesa Karine conseil vraiment bato eza mpe bamama mpe ebele topesa Karine conseil ya nga nazalaka moto ya kobengabenga te ondenge ya kolobaloba otenge mosima silver alobaka te nga nazalaka na bimaka asoli likambo na moyeba likambo oyo esalinga mpasi ya baséparation oyo namoni mpenza esalinga mpasi yango mba etindinga na bima na moya kolobela ngo
totika bandeko nanga totika vraiment totia ko se chrétienne biso na biso totia ko tonga na biso tosala effort to récupérer la Chine oyo ezolinga et lâcher carré tosala effort to récupérer maman bana membre oyo ba lâcher la baronne tosala effort bato ebele nde papa mi ya tembo alobaki lobi nalandaki ezala nalandaki makasi eza na bato ebele vraiment donc badune affection na Karine bamii tolanda nde bato wana ke totia ke tosala baémission oyo ya kofinganaka wana oyo ya kochrétianaka wana totika biloko wana siko baémission oyo ekomi ya biso na biso vraiment nga na kamwe kamwe la Chine totika kuma biloko wana tozala bomoko tangi na peso kaka bonne chance kaka kosolaka bien na la Chine vraiment kosola bien koyeba baya eloko nini koyebisa bango yeba biza eloko nini okobanda koloba soki ozobanda émission na yo concernant la Chine na bamama na yo surtout bamama na yo mpe lisusu vraiment biso tobengana na biso na privé tosololaka na biso yo moko oyebi tosololaka na biso na privé bon bamosusu peut-être bosololaka te malandaka yo mingi abundilaka yo makasi apesaka mpe baconseil makasi mais ta mosusu bosololaka te po nazoba dans un dernier ata oyo bato nyonso oyo balobelaka yo nazoyoka bango deja susu penza te ebele bandeko na nga so boyokanga tozala uni tozonga toujours kolobela la baron bozonga wana bopesa ye chance bopesa baconseil déjà bavi nyonso oyo tobandaki koloba ebele wana nyonso kari na yo paka makambo ebele tobandaki koloba boye nyonso kari na yo paka yango topesa ye chance aza mpe moto tozongela kopartage ya biloko na ye tozongela kokota ya mission na ye toza sikoyo presque 17 heures mingi kasi 17 heures sur combien heure ezopesana mpe awa otala monini makasi malini mwa milio ya zolo efonga nde na bino libanda na mpe libanda kala mikoloka na kati ya ndako compliqué nakanisi boyoki mama Sylvie mwa conseil onga na ye elali awa eza kaka te tosoutenir la baronne mwa conseil moke akopesa ye ezali topesi ye me totika kokabwa na biso totika na koloba babétise mosusu bato mosusu na komo ya la baronne tozala bomoko totika koloba na babétise tozalaka bomoko
wana nde nakati na prince nakosomba ntango eloko moko alinzanza na mela tosola malei bemission mpenza babétise wana fo totika po mokili ekomi nango na makambo mosusu bato balingi bango so babétise te bato balingi bango so babétise te donc yo ozosala émission ozokasa nde ozoba babétise wana banini mosusu baza na bana balingi na bango bongo te siko babétise yango ezobimela nini ezobimaka na nkombo ya alaba esala bien te esala bien te fo koyeba likambo nini akoloba nayebi te bato yango balobaka babétise obinga babetianga libaku moko boyeko nazanga ti manière nalobaki baya bétise nazangaki manière nalobaki baya bétise nalobaki mpenza bétise nalobaki baya bétise mpenza mais nasenga baya bolimbisi po bato nyonso balandaki nga masivo oza na bana oza na babokilo oza na bakoko vraiment ekwa koloba bongo antuka esala yenga mpasi alukaki bato wana nyonso nasengi bango abe antuka bolimbisi mpenza sikoyo bato oyo baza na bango bato te oyo bazaki bazofinga bakamba bétise wana botiki bango balobaka na bango wana oyo ezaki mais biso baréponse na biso awa peut-être akorépondre bato wana na bétise te eza na bamakambo ebele bamission ebele maloba ebele oyo okoreplike ke akozongisa babétise wana esala mpasi nga balobelaki nga na tika epuis na ndimi teke nakoloba so bétise na mission okoya nasalaka wana kanda vinelekaka nga mpe bafingai nga mabe narepondaki mo moke wana mais un jour eza na kolongola video wana nalongola yango te mais un jour eza na kolongola yango oyo ezaka wana kambo te donc toza wana kaka mpona kolongola kozala bomoko vraiment bomoko on a tellement l'eau mais le chauffer na kenda quoi ça va payer d'accord chauffer muito no lugar. Estou mais louco na gamela.
Il citron. Mais il y a un citron lemon. Alors, Choligo, comme il fait vite. Ja, ich brauche eine Lemon Citron Goldbraun. Goldbraun. Das ist oben. Ja, Lemon. Okay. Ja. 5, 6, 7? Nein, eins so. Keine Geld. Keine Geld, keine Papa. Oh. Danke schön. Bitte. J'avais lancé la ligne 4. Vous voyez, c'était la ligne 4 pour les 4 euros. Je n'ai pas un bon hôtel. La ligne combien? Ok, on a cliché. On a Sambongo. Oui. $4,84. Okay. Danke schön, Papa. Bitte. Und 15. Okay. Vielen Dank. Bitte. Ja, warte. So. Danke schön. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch danke. Tschüss. Ja. Kota. So na masque de. Bandi to sololi. Ils ont vraiment suivi motif officiel où il y a s'abonner pas dans l'aïe ils ont chaîne vraiment pour aider personnes vivant avec handicap le pôle ngamo ko pe na zawana na pour ça ba aide na pour ça ba aide na bino donc pour aider
tozalaka mingi bandikape ya Afrique oyo mpenza bango nyonso komonaka bango na kati ya chaîne oluka luka kolobela mpasi na biso surtout biso bandikape mingi kozalaka biso koza bandenge mingi mo boyebi conseil nazalaki nango ya koke na pesa yango wana conseil nazalaki nango na pesa yango nasi napesi tozalaka bomoko nayebi eza awa mpona kotonga naye mpona kopanza te kaka ndenge natongaka elamba na panzi nyonso natongi nasangisi yango nde mpe nayebi awa topanzani bamosusu bapanzani bake gauche bamosusu bake droite me nga na ye awa mpo tosangana tozongela toujours kosoutenir la baronne aza mwana biso aza ndeko biso aza wana biso donc na bandeko nyonso aza na tout sorte ya catégorie ya bandeko oyo basutenaka ye aza na bato nyonso ebele oyo basutenaka ye yango wana vraiment ngai na ye epa na bino vraiment tozongana tozala bomoko tozala ensemble namela lemon yango oyo mama wasi wamela lemon mama Sylvie azomela nini amela lemon Terre fait combien? Allô, Papa Guilain. Ozo prier to sani. Bonsoir. Ozo prier to. Te nazala na mission. Ozo na kina koto. Obanga te na zo ayote. Na zo ayote. Mais nazala mission. Bonsoir. Ah, ba moninga mususu me akomona na te Papa Guilain za handicapé. Lo basa komona na mamuke na mutuka wana. Soki na mutuka wana akomona na. Oh moninga zo mususu. Papa Guilain, ya ko freiner. Oh ndeko na mususu ve na tozaka ne mais eza pa molili. Da omona ni ka mukie. Oh ndeko na mususu Papa Guilain longe mona na te. Malili te record. Bote na biso. Vraiment pesi bi mbote très gentil. Bozala malamu kuna. Ndeko na tozala. Bobanga te nzamba zali. Vraiment. Toko sunga bino kaka pe. Na muke oyo toza kozwa. Papa biso Guilain. Tozala na meuble moko. Apesi no bambote belé. Bon, nasalaki moi tout pour na kopesa ka conseil na la Chine.
on a bato soutenir Karine Mokonzi bato bazo biso la Chine to comme ko finga na en tout cas ça malamu te ezanga mama Sylvie mo na yeko pesa conseil to za la pa bon moko malamu to takaka ne bato bazo critiquer biso net ba o ba finga biso bato bazo do mabe pona biso c'est mieux to taker bango mais biso na kato bato lo ba lobela Karine to bani sous ko lobela sous biso na biso ko to sailo donc nga vraiment conseil kana ye en tout cas bo tenir nga ba guerre conseil bolingo vraiment tous à la surtout bon moko vraiment siko biso na biso ka to komi ko tonga to komi ko finga na fa ko to kotela makamba Karine le bazo finga ye to nde ba lobela ye mabende batu ko moi bato muke ba chité pona ye to mtozo sa bato wana na kati ya ngomba poto soutenir donc moko et comme siko biso na biso au moins ko kabwana moi ba nini yango nde lelo pe na zaki na moi le loba muke na loba envers bino en tout cas nga mama Sylvie mo na komi na ngape na suka na komi na ngape ko chité vraiment donc bon mona nazana kata Monique Mitchell mboka na biso ya Bundes toza awa donc na écoute na papa nanga avant ine azoma mo pepa hiver alobi azosambela bimaki libanda azalaki kosambela siko asilisi yango mpe nazolinga nasola na ye mwa moke après ça nde yango nalobiki nakomi nanga na suka na bandi tosololi 45 minutes nasalaki tour à part mpona meka kosola na bino mpona likambo etalela baron kopesa conseil nayebi ke bandeko nyonso bayoki nga merci beaucoup la Chine merci na bandeko mosusu oyo bayoki nga en tout cas napesi bino bambote babizu ebele baboni malamu tomonani lobi ciao ciao